Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mukolo moko te Tshisekedi akokangisa Kabila. Mukolo moko te Tshisekedi akotinda Kabila na CPI. Mukolo moko te akobebisa bakor oyo. Parce que nalandaki soki Tshisekedi ngasala boye pa. Balobi faut respecter bakor. Mova bimi alobi. Menda bimi alobi. John Lumbi alobi. Siko toza wapi, pe tokosuka wapi. C'est le peuple qui souffre. Alors si on est clair, le peuple a récupéré le pouvoir. Parce que si les mots que tu souffres, il faut dire la vérité. Kabila mon enquête, ce qu'il faut le jouer. Je serai arrêté, dans la CPI, crime contre l'humanité, dossier Belez Aliawa, rébellion perpétuée, on perd des bilans. Il était malin, Aïko Benga Tshisekedi. Abina repère son pouvoir. Ma soleil sur le Bandakala, depuis Bazari na Genval. Parce que Bazari validé Bangoni. Ceux qui dans le Parlement. Moyen va changer la constitution exacte. Mission Baché Mabunda Kotiwana. Avec le ministre, il y a un portefeuille à Kabila très forte. On a président de l'Eloya Oyo. Pendant Bassala va toucher la constitution. Tout le monde na élection indirecte, donc une élection directe. Un député français. Un député britannique, un député américain, un sénateur américain. Le président de la République a comme un président, un député, un sénateur. Mais il y a un député, un chaîne de télévision, un moninga, et le Mokomboso, un député qui a un carrément, il a un carrément, comme ça. Un député a fini mon tabi, le Moukamo Pouté. Est-ce que c'est normal? Un député, homme d'État, Ezali Malamouté, le col est fait chapitre 5, verset 11, habite aux condamnés avec efficacité. Il y a un moment où Bami Bignon, son voleur, son dans l'église, pasteur, prophète, la banganga qui signe soir. Conséquence, c'est un mot. Si je suis mogishi motakala, mais je suis pas motakala. Na beza, ils sont retamsés dans une bande à Pamba, à Koufrani Mokit. Mais Mogisho a mérité. Mogisho dans la Kenya, Namibie, Kenya, qui est en Afrique de l'Ouest. Bengani Kuna na Kivu, Mogisho Yao. Moussa Oyo a Boma combien? Un rebelle. Et là, qu'on cautionne quand on est bambou, ma bousse, ma politique. Et là, ça y est, tu serais devenu président, ce qu'on ne pas comme ministre de la Défense. Mais par contre, tu as moi qui est ministre de la Défense. Moi qui est ministre de la Défense. Ah, c'est mon boulot, il faut que je me ça. Ah, ça, il m'a la pelengendu à Poloso, ce qui a sali boye, et va retirer un ministre. Pas de question. Pourquoi il y a des moussa? Bah, tu me souviens quand tu as place sur la tête. Et puis, il y a mis balai. La mouka a venu dans mon laïté. Parce que, bah, 7 patrons à l'angle star. Dis de yon patron. Evoloko patron, Djanana patron, Bozi Bozana patron, et Kosimbate. Parce que Moutuloko la Bemba, à compte d'image jamais fallu à continuer. Parce que Bemba l'équipe fallu na gaz na makamonas. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Congo Gold TV, une chaîne pas comme les autres, une chaîne en ligne. Congo Gold TV, nous demandons à tout le monde, tout ce que suit Congo Gold TV, de venir vraiment nombreusement, massivement vous abonner sur Congo Gold TV. Votre émission est toujours présentée par votre humble servante Grace Kakuba, qui est toujours présent, active sur vos télés, sur vos chaînes, sur votre pièce d'internet. Elle est toujours présente, toujours active. Grace Kakuba, je salue mon boss Michel
Mayabo à partir de Londres. Je salue le spécial caméraman Mike, le courageux, le jeune caméraman qui est toujours derrière la caméra. C'est lui qui fait que Grâce soit vue dans vos télés, dans vos chaînes YouTube, partout. Aujourd'hui, nous allons parler et nous avons un invité qui est un homme de Dieu, un invité spécial, un invité fort. Il a peur de personne, il a peur de rien. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, ça n'engage que lui. Nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour être là avec lui. Que vous soyez informés, que vous puissiez avoir de nouvelles et tout ce que vous allez avoir sur Congo Gold TV. Restez branchés sur Congo Gold TV. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Chers téléspectateurs, nous avons un invité puissant, un invité qui est vraiment génial. Je ne sais pas quoi dire, nous allons le découvrir. C'est un grand homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que la politique ou la religion marchent de pair. Nous saluons cet homme de Dieu. Bonjour, prophète John Gefa. Bonjour. Merci, homme de Dieu. Bienvenue dans notre chaîne Congo Gold TV. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Monsieur le prophète, comment va l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, pour le moment, il faut dire la vérité. Le coup, la politique, ils ont tambour la malamouté. L'œuvre de Dieu peut autant malamouté. Politique, n'a pas de tambour la mogo. Alors, moi, perturbation est à mon cœur, mais je crois que avec Dieu, ma campagne peut salement et que peut réussir. Merci, l'homme de Dieu. Ceux qui ont le bien, l'œuvre de Dieu, ils ont marché parce que politique, ils ont marché. Bon, au Congo. Ils ont Congo, ils ont marché. Maman Clémentine Ndjouzi, aux Oyoka, tous en a prophète John Gefa. Bon, pour la Likambo ya Congo, Tokolo ba été Congo, notamment ma mingi koleka. Au moins, le choix ya peuple, ils ont le choix en Zambie. Mais ce qui choix ya peuple était, et mes marambo kaka na makambo bien en potou. Ce qui n'a pas bisayo, moi, c'est un homme de Dieu. Les choses ne marchent pas, ne marchent pas. Ce qui m'a dit, parce que moi, je crains Dieu. Je suis un prédicateur, je suis un prophète de l'internet. Mago, je suis pasteur, mais je crains Dieu. Alors, les choses ne marchent pas. Hein? Pays, ils ont qu'un mal à monter. Ils ont qu'un mal à monter. Merci, prophète John Gefa. Au lobby pays, ils ont mal à monter. Le pays ne va pas bien. Par là, il y a une Félix étant que président de la République, et puis le lobby peuple, c'est là que je suis pour venir pour choisir peuple. Pour la nine. Bon, maman, pour toi, cette inspiration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, te pèsion, merci mingi pour Nangongo, au Memibisu Nesika. Tika ete misito kosala molimo santa kamba simba mama oyo simba batios bakolanda na kombo na Yesu Masiya amen. Alors motuna na yo na ko répondre yango. Omoni Saoul na Israël. Saoul baponaki na bato. Mais na Nzambe te. Alors David Nzambe nda poni a roi. Yango monaki tango ba okulisa Saoul ezali na prophète moko Samuel akulisa Saoul na fiole molangi ezolakisa ete soki osi molango kwesi epasuki ekei bokonzi ya Saoul ekoumela te mpo bato batie ye me ekomi na bokonzi ya David Nzambe alobi na prophète Samuel ke nozwa maseke ya nyama tia mafuta pe tia na Saoul ezolakisa ete nini oyo Nzambe atie epolaka te na nzoto na moto biloko misato epolaka te eloko ebosa epolaka na nzoto na moto te ezali suki moto soki akufi ata 100 ans suki ezali ka original ya mibale oyo epolaka na nzoto ya moto te ezalaka line dan esi ekufaka te miku ape s'effondrera maso avec beaucoup de jours. Alors maseke ya nyama ata combien de siècles ekufaka te ezalaka éternel yango monaki bokonzi na Saoul ya David esimbangaki na maseke donc ezali nini internet yango moni Jésus-Christ abimi na tribu de David hein na génération ya David okuta te Jésus-Christ akiki kobota makuna ozomona et soki Saoul akendaki bitumba David akei peuple bale koganga Saoul abomi 1000 David abomi 10 000
mais elle on a ça où la David a dit roi et ça c'est des conditions ça il toujours côté il y a David il y a c'est ce qui fait toute maman monter parce que choix ya peuple congolais la vérité et ça choix total ya ngote et ça dit moto a sali choix na ye a tient tout na ye non ayoki peuple té la voix du peuple c'est la voix de Dieu so ka yoki peuple congolais mbe to sala ndenge to sala ile lo yote alors to l'accepter nzambe motache beaucoup de gens bateau il y a groupe ya Kabila. Mais prophète, ceux qui bokonze aussi dans groupe ya watu ya Kabila, c'est-à-dire que bazali une alliance. Mais tout le monde qui na Angola, Lorenzo dos Santos, bazaki na parti moko, groupe moko. Mais dos Santos est accueilli Lorenzo dans le pouvoir, a écarté qui makamunyo sur dos Santos à la qui makamunyo zoleka. Et ça ndenge mo pena biso na Congo awa. Ba base population congolaise et tout senga FCC na cash et Kabwana. Pour na yo au monde que FCC na cash, n'engozolo babako, ba cheye nyoso, est-ce ba okipi ko Kabwana. Tout est possible ou comment prophète John? Maman Oebi, Amos chapitre 3 verset 7, Nzambe Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ce qu'il a serviteur. Nzambe la kisarabato. Rôle ba prophète. Akola kisapeyo makamambok. Akola kisamoto nyoso. Omoni Tshisekedi IDPS n'a pas perdu, bazaki ben ennemi géré. Pendant 36 ans, il y a pouvoir. Il y a bazaki na carte ya papa Tshisekedi pour la conquête de pouvoir, ba yo kana ki mokolo moko te. Mais les loyo cash na FCC basangani pour na ba diriger Mboko. Na monde entier, Kabila a dirigé 19 ans de pouvoir comme chef de l'État. 3 ans et demi à Papa Nel, ça fait 21 ans. Ceux qui bakoué, comme en opposition. Jamais bakouti ka parti Zouaki, le coup la FCC et cash, il y a Tshisekedi, a ça la alliance na côté koki. Mais le coup les logos basé bakor, bâti le on a rotia. Il faut dire la vérité. Kabila mon enquête, ce qui fait la zoui. Je serai arrêté, bah on a ces pays, bah crime contre l'humanité. Ba dossier belé zaliawa, ba rébellion perpétuée, ba okabanga na perdre biloko na ngai. Il était malin. Aiko benga Tshisekedi. Abi na repère son pouvoir. Ma solo na banda kala. Depuis bazaki na Genval. Hein, na repère son pouvoir. Mais yo, oko livrer ngai te, mutu na ngai moko te, Lorenzo akangi tous les voleurs et Angola na ministre bana boloko. Hein, bato yempela. Akangi bango tout na Angola. Tout n'a pas monté à Kabilo Bakangi et Awa, to Kimbuta, to dans la prison. Non, et ça, Balia, c'est pas ça la Kinango. Alors, Balia, sur l'écoute, peuple congolais cher. Et ça, des avantages du peuple congolais. Alors, un bella, Lorenzo, plus, et de Santos, parce qu'il parti moko un peu là. Aïe, petit gars, n'a kende, n'a pas candidat n'angai, pour regarder, si kaoyo, mbokaoyo. Mais tant que Lorenzo a suivi. Ayoki suma kambo ya maître na ite abi ngala ko sapola bangola mais zalité pona na zo sela yo na impela na batu na yo abando kanga bosoni bana ya Eduardo Santos ba ministre ba to se mongo ozomona mais oya Kabila na Tshisekedi parti mo côté ni mo côté yango bo yo yango ba koteka ko ngone bosangani yango moni lelo ete to komi na passion yo je nazo ibisabino peuple congolais au national et international. Mukolo moko te Tshisekedi akokangisa Kabila. Mukolo moko te Tshisekedi akotinda Kabila na ce pays. Mukolo moko te akobebisa bakor oyo. Parce que na landa ki soki Tshisekedi ngasala be pas. Balobi faut respecter bakor. Mo va bimi alobi. Menda bimi alobi. John Lumbi alobi. Siko toza wapi, peto kosuka wapi. C'est le peuple qui souffre. Alors surtout mon clarté, le peuple a récupéré pouvoir na ye. Parce que c'est les mots que ça te to souffrir te wapi. Yango monete peuple doit souffrir à cause de bakor na bango. Il y a présent Tshisekedi ayoka ki base na Genval. Oh base lobby ayoki base alongi na corps. Lolo be base telemi na parlement tobo ya corps pour ayoka base te. Donc sur moi na sosa Tony Nzungu lo ba mama za na sena yango mama c'est Kabila. Donc le prophète John, tout ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Pour lui, il dit bien que non, l'FCC et le cash, c'est difficile qu'ils soient séparés. Parce que ce que nous avons tous, à tout le monde, c'est que maman n'a pas assez. Ou on a mal au belouti, dans mon prophète John. Nadine Mombonda, moi, c'est la propre femme de valeur, la Finlande.
Journaliste, ça doit la procurer, celui qui cherche l'infraction. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Peuple yeba. Il faut peuple yeba positionner ça na ngwa maman. Na Mobutu, tu l'as arrêté 3 fois par jour. Avant Mobutu, ça pouvait donner 2 fois par jour. Mais na Kabila, tu l'as arrêté Mokolobo 23 heures. Na Tshisekedi, tu l'as arrêté Mokolobo 22 heures. Non, papa John Gefa, ne baloba kaka. Maman Ndouzi Clémentine, maman ya bana ebele, viola ngati te musuni na Finlande. Bolanda prophète John Gefa. Prophète biso journaliste au milieu du village. Biso journaliste au côté de yo ta yo ndio to pesa biso batia oyo biso to yebite. Na bato bazolanda biso ba yebite. Ngala zo milieu du village, pouvoir eza likolo biso na se. Je suis aussi un pouvoir. Na riko pesa 4 pouvoir. Oui. Et puis, c'est là, engagé le peuple congolais. Merci, prophète John. Tu continues l'émission. Prophète, nous avons un cours constitutionnel n'est pas invalidé. Cours constitutionnel, nous avons un belé à l'ongolier, à Salinengi. Est-ce que manière wana kosala, est bien tout, est bien tout. Maman, moi, cours constitutionnel, mon tachari est Kabila. Ba jiji wana tout Kabila motanoma ki bango. Et puis bazali na porter ya Kabila, bazoka Kabila oka Tshisekedi te. Motolokola musicien nani comme on nani Jean Goubal. Bazo invalider Jean Goubal. Est-ce que c'est normal? Motolokola au Kende. Bazoka invalider Motolokola batolokola ba Daniel Saf. Daniel Saf. Oui, c'est populaire bazo invalider bango. Pourquoi? Parce que bazo invalider bango ni. Ceux qui sont dans le Parlement, moyen de changer la constitution, mission de Mabunda, Kotiwana, le ministre il y a portefeuille à Kabila très forte. Le président de l'État, pour la Bassala, toucher la constitution, tout le monde a élection indirecte, donc élection directe. Élection indirecte, c'est l'accent. Dans l'élection indirecte, les alliés peuple, ils ont voté. Les parlementaires, ils ont voté pour le président de la République. Élection directe sur l'Axani. Le peuple a le droit de voter sur le président. À voter directement, les parlementaires, les députés vont voter président. Donc, on a la majorité, 400 députés dans le Parlement. Nous avons 9 députés dans le Sénat, la majorité. Alors, ce Kabila, disons que c'est en 2023, le peuple a voté. Mais pour les députés dans le Bango, Kabila a voté. Il y a une mission qui est en train de faire bon poser ma casse balongwa pour passer secret na bango na bokuku pour na baibela on va préparer coup d'état constitutionnel na mboko yo mais peuple a kondima yango te soki ba meki yango to comme la Soudan peut-être comme la Algérie peuple ko pouvoir na prophète wana tozolobela ka mboka mais tozomona pe entre biso ba congolais ozo ba ka pe tozo canadien Mikolo Eliezer na Zakari bazofingana baosa n'importe quoi kuna Marc Mukeba ikofinga ba député copté o baza ba chef coutumier ba kolo mabele tu éviter nous savons comment pour peuple azana mabena ozomona ngote maman na loba ke émission yo o biso comme député ben homme d'état so ozana ki bandi na yo il faut ki bandi on échanger ozaki na le fond no il faut échanger parce que un député français o ka bozo ba député na biso salarié un député britannique au monde en côté un député américain au monde en côté sénateur américain président de la République a comme Ramasuku na côté na président à côté na député na sénateur mais o ya biso bilokota lokota o bazoko lokota sans yango wana un député ozo de na chaîne de télévision ozo finga moninga et longo ko la mokomboso longo ko soki ozo na bogare mo ya na bogare danger on ezate un député bina na calme ozo ina kunyatanya amer ne calme so danger bozo ni comme ça un député a fini mon tabi le moko mopute est-ce que c'est normal yo sala mutu un député homme d'état ezali malamu te le col fait chapitre 5 verset 11 habite aux condamnés avec efficacité ya moment ni ba parlement na biso ba ministre na biso na libana mboka ba considérer ka bango te po ba na éducation moko mabe parce que biso peuple ne kolanda éducation na bango na bango ko mi ko fingana bango na bango ba ko mi ko sala makambo ndenga bitumba est-ce que biso peuple to zwani or que député ko Kibasa Maliba o mona na biloko wana te député ko Liaou Marcel pauvre Liaou o mona likambo wana te député ko Papa Tshisekedi wa Mulumba o mona biloko wana te natangelo ba homme d'état Yves Mobando o mona biloko wana te na utonga ba homme d'état bango wana
député à bilokota lokota oyo hein kaka député bakamata na télévision bakotisi na kadi ya biloko na bango ezali elengi te tozo condamné yango homme d'état il restera toujours homme d'état azaka kuluna te azaka moto ya bitoli te ya makambo ya pamba te ezali malamu te ezopesa image ya bakongolais na extérieur ya mboka malamu te. Merci prophète tolingi toyeba eloko nini oyo ozo reprocher la muka eloko nini ozo encourager la muka parce que le 23 ils a atterrissage ya Bemba na Kinshasa et puis ils a jour ya marche na bango ne balobi ba la marche parce que ba invalider bango cour constitutionnel et ça makambo eza mabe. Alors wana olobini poto yoki pembo sanyamusi ye alongwe na lamuka azoki ne koluka poste ya ministre de défense auprès du président Félix Tshisekedi. Ya ba mbusa batika biloko wana mbusa oza ministre mboko mbalaboni. Misala na bango kaya ngwana vous trompez la population bino tout besoin na komba peuple ben msarate mbusa oyo aboma combien un rebelle eza ku cautionner ko la mbusa oyo bozo pour ma politique. Hein? Et là, ça y est, tu serais devenu président, ce qu'on ne pas comme ministre de la Défense. Mais par contre, tu as moi qui est ministre de la Défense. Moi qui est ministre de la Défense. Ah, c'est mon boulot, il faut que je me ah, ça, il m'a Pelengendu à Poloso, ce qui a sali boye, et il va retirer un ministre. Pas question. Pourquoi il y a des mboussa? Bah, tu me souviens quand tu as place sur la tête. Et puis, il y a mis balai. La mouka a venu dans mon laïté. Parce que, bah, il y a 7 patrons à l'angle star. Dis-le, mon patron. Evoloko patron, Janana patron, Bosi Bozana patron, et Kosimbate. Parce que Moutuloko la Bemba, à compte d'image jamais fallu à mon continent. Parce que Bemba l'équipe fallu na gaz na makamoyos. Motoka Moïse, à compte d'image jamais fallu la même. Parce que fallu l'équipe Moïse l'équipe na gaz na makamoyos. Mais la Moïse to bali derrière one. Parce que tant va valide ki bango. Mais to pesa motuna biso moko azwa sima toko bongsa makambo bachaki fayu po fayu ba mona kike azaki dangote ngala kuta ina fayu na ipo na intérêt à peuple beaucoup ça la pour sauver pouvoir oyo ya Tshisekedi ande kuna bino zaki na kati mbusa monite okwa du poste moko te député te sénateur te minimum te na sala mo loko aboye soki ba kozwanga so titira da dream mbusa donc to ba kaka président ngona ebindenga zate Bambousso, rebelle, aboui batokuna Kivu combien? Chaque temps, même pas à Kabila, abomi, allez, la négociation, à cause si baïba tient ministre. Abomi, même beaucoup de temps, bongo, état de droit, lobby, moto, tout à Simi Makila, il sera jugé. Il faut pas interpréter, bato, tout à Simi Makila, na mboka, oh, ba sambi sama. Bamboussa, oh, bato, salawana, et ko simba les sous-soutés. Parce que bato, sur la place, c'est que Bamboussa, et ben là, intellectuel, bah, ça va côté. Oh, bah, on s'est vu qu'on a Bamboussa, hein? Non. Et puis il y a mis balé. Donc il y a aussi la mingite. Parce que karaté bimba robendan. Karaté même aussi ta robendan. Il n'a pas tika la yé mon con. Hein? Dans le bac il n'a pas eu le boy. Ici il y a un code c'est en république imobimba. C'est la partie politique non que alliance sur ça magi pona uniquement pour une élection. Élection ici. Makambo so ekebo ekeye ici. Alors tina mo rezate bo sangana pour sauver Congo. Ezala Bemba, ezala Tshisekedi, ezala Moïse Katumbi, et oya longo ya longo nae, Mozito, bon basangana pona intérêt ya Congo, Congo ezala maboko kaka ya banguna, Tshisekedi azoko kate parce que bato basimbie simakuna, ezali ne bapaya, oyo balingi batika pouvoir témoin Congo décoller, ezate. Marche na bango ya le 23 oyo vraiment. Oyebi Bemba koya Bemba na foule belé. Pour la marche ça mais aux amabe mingi. Parce que marche jour après merci pe ezali église organisée pour la prière à bango ya miibia na stade de Martine babenda Kabila mbongo ba ko benda susu pe Tshisekedi mbongo pa ba misi mbongo pasteur nyonso so kena bato 10 ba peso 100,000 moto moko 10,000 yo mona église ba copie ya mbongo mona et pourtant bato bazo souffrir ba kisa na hôpital était serenga pambe ezate bato bazo futa mate mbongo ezate ozo pesa ka pasteur ba voleur oyo oya pour que ces 3 versets 7 lobby vous avez ni froid ni bouillon moi dit je vais vous na ba bouche dans ba sanda bango alors église paille président kozana ba soda siko la muka pe bemba ya zoya na bato simana e eloko nini malamu ko bimana Congo mais moi je perds parce que le peuple est pratiqué article 64
J'ai peur parce que le peuple est pratiqué l'article 64 ça va dans le Soudan. On sait que Nigeria est du matin. Alors, bah conduit, bah de la prudence. Pourquoi bah nilaki? Mais si on a passé qui en haut samedi, pourquoi dimanche ben bazo à 23? Et là on est bon mami one. Point d'interrogation à Sukiwa. D'accord, merci. Prophète, la ligue to poser question à ce qu'a photo 4 émissions na biso. Prophète, olobeni nipona nekona bino musana nzambe oyo azali mugisho bati mugisho o azali na braza de bakanga ye suite ezate parce que asala ki miracle abikisi mutu wana leo malokwa ye mtasala ki bonga za mokonzi ne basale bon bakanga ki na mwasi na ye batangusi bango mutakala o eza normal penza musana nzambe basale bongo maintenant ki ba libérer mwasi na ye mais ye batiki na braza un mot pour lui. Maman, au moment Galate 6:7 c'est que l'homme aura semé il moissonnera. Bamibi nyonso ba voleur nyonso ba yana église ba pasteur ba prophète na banganga kisi nyonso. Conséquence yango so ba tamusi mogisho mutakala mais yesu ba tamusi mutakala. Na beza yesu ka tamusi na limbanda pamba akufanga mokiti mais mogisho a mérité. Mogisho dans Kenya na bibi Kenya kitina Afrique de l'Ouest ba bengani kuna na Kivu mogisho yao. Mogisho bandi ba ventile ba belewa. Papa, nana nyonga boy tala na sambeto avela $1000. Papa naza boy nyonga bato tala nzungu. Ko bimisa mbisi mbongo na nina ya bato. Ba magicien wana. Oyebi nzambe akotika la nzambe mama. Nzambe akotika la nzambe. Biloko lekanga na Congo oyo na mboka moko inacceptable. Mogisho ngana ventile awa. Akena ngana Brazzaville. Awali $35,000 à cause ça qui a multiplié mbongo ezaki boy ya mokonzi moko songolo bakene bameni mbongo na kiu moto a trahi mogisho zali bana na ye moko o atambwaka bango via sala kabaje wana ala tambo kiu bakangi bango na mwasi na ye parce que moi c'est complice moi ça pekisa pour nani so na moyibi no sama moyibi mabisha ba papa to na bana tika makamboyo na koyoka ye moi c'est ko le mbongo ya mibi. Oyebi mokolo moko na ibisa bino bolanda ngo mogisho aisema na mwasi moko Israël alba denilese azana magie denilese alinga poma mogisho denilese akali na idingo tozi bando wana mogisho wala sa denilese kaya mazali na ba kaya mazali azaki nini ya awazali komanda ya villa Kinshasa bako benga mogisho bakangi mwana mwasi na gai akosi abi ngaite papa ndi atinanga na loba parce que bato ba epa na ngebele abebisi basenge $10,000 mogisha ko ko bimisa $10,000 capitaine major oh kona na bima yo bimisa mbongo na epa ya bato hein mais $10,000 pour bimisa bimisa moto ba de dommager moto o ko bimisa ngote batre mogisha torchini poto filma ki ngote na sengle na pantalon caleçon libana bazo kulute ba ochena kacho moi j'étais là à 0 heure c'est là j'ai vu ba mogisho ba escroc mvulu tabenga biya otala batuna yo na ye na zui moto na komi awa na bede eta major général na kuti mogisho boy na mwasi na ye hein moto futela ke mbongo wana colonel moko ya présidence na to 3 bandimi boy mogisho ta $100 ba repese zate. Et colonel Ebisabi mais yo baba ko misambongo to landaka bino kaka na ba biloko bato yo moko miko kiske eza ba escroquerie mogisha welili escroquerie moninga na ngai libanga ba tshakuni de ko sekate na ko sepele na ngote mais azo no punition kutila doka 8 ans wati et puis aujourd'hui 5 ba condamné ferme 8 ans de 5 ans de prison sévère et puis ça soit kangi moto hein okobimate hein pourtant mogisha okobimaka ce qui permet na mutu ba changer et belé bazalia ba ventile basaka na Kinshasa na République de Congo parce que l'ouest a raté pouvoir de Moïse a raté pourquoi ça on a resté en bokaté ceux qui ont méki en Libanda au Gabon ouais bitile ba reflam edingo comme rapport shooter la France alors bunda kati ya kati edingo ba di mondela coup de la quoi abani ko lia mitsopa mondela ba bio kanibala ko vanda te ba refule edingo comme su potote OK edingo zo mona wana ba refula ye abani ko lia mitsopa mondela me bata mutongo azo ko na viabilité o kanibala osaso mondela yonso ba ba bengane edingo comme su na potote et ba mboka musu ba nga ba bêtise na mi ko sala ka bate hein oyebi Hébreu 4:3 likambo tout ezala beaucoup nzambe ko misango poisa
Et Romains 6, 23, les ça dit péché c'est la mort. C'est qu'ils subissent ça, ils ont subi, ils sont conscients. Ils sont conscients. Hein? Ils sont conscients, ils ont subi rien. Ils sont conscients. D'accord, merci prophète John Ngessa. Ngefa. Merci prophète John Ngefa. Mon sœur Nakolo. Vraiment merci mingi na connaissance au pesibiso. To pesa to pesa bat nombote. Viens nga gento na feilon ne veut que viens gento. Maman Lilimba Yabo, ba gros bisous, ba salutation, ma kasi, te pesa prophète, te pesa moté na. Yo suki sika na mogisho. Wa zo misaka njombo na banjota batwao. Bo wa yo pende ko bima po aza na Nzambe. Mogisho. Ba te belé. O mosusu na Seremba akota ka chubu. Kena ko za mwasi abatu ya colonel. Mais c'est baji ay colonel a mwasi a joué 200,000. Aye siko a drogué yale abete makiki siko mwata osutuka bo makiki oti wapi te abengo ba ina lelo yo balongo na makala bakena ko na luzumu base belé base belé osaka ba vantiri wana mosa ba pasteur so mosa kitoko boy suivez mon bureau na bureau na kuna atiambe so na bureau na okuta mbeto te ba garde nanga peut-être ba za nyos so côté kuna je vais prier pour toi je vois un esprit ici et les enfants ne peuvent pas prendre ma belle je vais toucher ça et l'onction aya bani go fina yo pe lembo bosilan est-ce que c'est normal il faut condamner ba œuvre wana il faut condamner ba ça belé mais monsieur na sima tokozo bimisa ba irezi o yezo boma église ya Nzambe Sous pas bêtise mutu pour na $1000. Soana boxer la kala. Boxer la kala. Sikoyo papa. Voilà les là. Kasi muku na te mona ngala na société. Papa na kenda kito wapi ba ko pesa $1000 pesa 10. Papa be na bana balete ba futi chikita bibo. Dika peta Nzambe limbisanga muku na pali ya rapport aye adota 500. Adoyi pe 500. Aye nango. Sikoyo ba to pe téléphone. Allô papa. Tu avais vu l'argent que je t'envoyais combien? Oh 1000. Oh non, je l'ai 500. Et comme ça dimanche, à Bengi papa ya bato munene na bagangi ne wana. Kamola ekingo kama miso lokola mbombo. Kamola. Voilà boxer akala. Boxer akala mukuna. Yo. Mais na ba mukuna ba bato Nzambe te. Muta mama jogi na passe ko limbisa ite. Limbisa papa osali bolika muta Nzambe limbisa yo hein. Ba sima ko sala te. Mais pasteur, pour les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22, l'amour, la patience, la bienveillance. On connaît l'arbre est bon par ses fruits. Malachie chapitre 3, verset 18. Vous verrez la différence, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ba gangster, ba boxer. Ba tabala, ba côté de bisou na kati. Fina papa mi soko mongwele papa mi so otikata papa bato boko mai pona $500 ya pamba et pesi ngai pasi mingi na motema est-ce que l'église venait de l'église ya solo to ba commerçant tant on ça ba sont des commerçants au tchaka tembi et Romains 16 c'est-à-dire les tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur leur propre ventre en disant les paroles douces et sérieuses, séduit les hommes de Dieu. Emmanuel Djanga, veut dire qu'Emmanuel Djanga Samba, mon patron, mon boss, ceux qui m'ont exalé, depuis que j'ai monté maman. Tu n'es pas papa, 500, tu n'es pas papa, 500, pour Mukuna Ninga Bomae. La Bible est en bateau, Bayokango. Bati n'a même pas la pesa Mukuna Bongo. Il y a Michel Mbayabo, mon boss. Papa anezali mawa. Papa kamola ya rate bibotu ya kala wa. Papa to be mawa. Bible bisi na Romains 16. Natangela bino verset 17. Romains 16 verset 18. Car les tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par les paroles douces et flatteuses, et séduit les élus de Dieu. Est-ce que Moutouka Moukuna Mbongo ya Souaka est belé, au Kabila Pese Mbongo est belé. Normal. Ça bien, papa la poto. Ça fait un numéro nanga. Bon, tu as $1, toko kisa, na bato ya Kinshasa.
$1000 ngai na kotia yango na kopesa mokuna ekoedike mokuna epuis ayebaki te ke moto afilme kaka mwana ne na kati ya esika azalaki me asimi motema afungola yango polele akoboma mutu me bele ya mbongo botia ya kabila na mabonzo bozwaka badimu besiko kaka bato mikolo nyonso papa ya bato boye kingo ifake l'hôpital miso toko moto asumanya makasi nyata ngozo pompe ngozo bimata miso nyonso ekomi ko mongbele papa ya bato na 1000 abimi 500 mais to pesa paye contamation $1000 ete ya bato moso dika moso ndenge wana bato na ngai yango ekote ya moto numéro na ngai yango oyo 00243 89 610 49 41 wana WhatsApp 00243 81 857. Comme vous l'avez suivi, nous avons les émissions à Bisso et na prophète dans la porte na pour le qui quand la prophète ngefa pour na buno à pouvoir ma kwanza ba gros bisous venu que ba gros bisous motema ya grâce ya kupa na pesi salim mama louche na pesi li passe na ngabi gel ba gros bisous dans nos services fret venu que dans service fret na ngiringi na bosenge dan ngala ozela ya munene telema na kwa ya mi be ya munene congélateur venu que mon vieux dan nzola agence de fret na ngiringi na veni bosenge musala nde matati bandi Rebecca Feza, merveille, moi, na effacer que moi, na boma solo, ni de l'homme, ma copine de longue date, ma copine d'en face, Mingi ya olobezate, ba gros bisous, to continuer la prochaine émission. CJTV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.